oyo basalaki mabe kobanda commanditaire na ba exécutant na accordé bango grâce na ngai nalingisi bango na yango combat il faut continuer pour la libération ya mboka na combat yango tina libération ya mboka makambo etali message na ba question politique lokola na bimi na ko contacter ba structure ya parti na kosala consultation na iba maonyo soki ezoleka oti kala mingi te na opesa message na ngai lokola na limité na signaki condoléance te pour permettre de na komi na limité trouble ezalaki kuna moyen to signer condoléance ya papa Etienne oyo aza maître na ngai na kati ya komba oyo atangisi na bitumba oyo naza disciple na ye naza lokola moto aza na matanga yango nde moyen napesa message na les questions politiques na pesi te elingi koloba te na kozonga na limité na signé nakei kotala baparent ya Roxy Mukendi nakei kotala baparent ya Thérèse Kapangala na mwana oyo azali na Afrique du Sud nde nakoya kopesa message. Sur 100 personnes, sur 100 sénateurs, Kabila a combien de sénateurs? 91. Puisque Yumbi, Beni, Boutembo, Bazana, 8 sénateurs. Sur 108, ça fait ça, 100, je crois 108, il est y compris. Déjà, 91 à côté de Bango. Journalistes, allez-y comprendre. Lisolo kati ya mboka Congo babetaka yango toujours na ba Congolais. Franck Diongo abimi. Est-ce que Zara même Franck Diongo to yiki kekoti? Tozo beta lisolo kati ya mboka Congo na kati ya siège ya Franck Diongo MLP. Mbote mona. Mbote maman. Voilà, Franck Diongo abimi, point de vue na ezali. Point de vue na ngai, Willy Mwanza interfédéral MLP. Moto azo kamba ville ya Kinshasa na compte ya MLP. Et là, on a kolobelo et sengoza makasi. Et sengoza makasi pour bazu moto leader na régime oteko zala otobenga na lopoto agonisant. Bazu leader batie po kanga monoko. Mais Nzambe oyo population oyo na Félix Tshisekedi Chilombo. Bango na tondi bango matondi mingi po nyonso basali lelo tozana honorable Franck Diongo Libanda. Voilà, merci beaucoup. Mais il y a des rumeurs qui ont circulé, que Kobimanae ezali parce que il y a préparation pour occuper le ministère. Non, wana tokoki kolobango te ezole kana tweet ezole kana ba WhatsApp, on ne peut pas commenter sur ça. Comme yemoko abimi, nana bio za ba question d'attrape, o ba bengi songi. Comme yemoko abimi, na préféré que caméra oyo point de presse tous organisés au cours de la semaine. Yozo micro, China Monoko, Tunaye, Nungu, ya opposition. Merci beaucoup. Mais à ce net moment, on a déjà coalition, FCC na Cash. Est-ce que tout le monde a un peu coalition Cash, FCC, Franck Diongo? Bon, au moment où on a mis, tous allés devant le siège. Aboy ko comme un siège naie, nazolo bango ya solo. Aboy ko comme un siège naie, yo mo témoin. Mais à l'équiwapi. Si on a tourné à ta population, à quel wapi? À quel sanine? Voilà, population répond. Après que comme un siège, maquet comme un moto cash. Cash ça veut dire, tu as pas problème moko yebi, batumbi, basaliboye, na koti na kachite na zamu to de peste, mais on moni ba to de peste baye. Baye ko zo fang nyombo ke no kata makam. Ça veut dire que leader abimi. Tant leader a sabimi, comment on est le côté? Ça veut dire qu'il y a un problème au Tuninga, Cash, FCC. Yebaka boye. Na beti yango 7 comme yo. Olingi ko tianga musapina monoko. Na lobake na mboka oyo. Eza ko engager nga. Il faut Kabila kende. So Kabila keite, vous me donnez raison, il n'y aura rien. Tout ce que nous connaissons était planifié. Les gestes est le plus simple.
bazotia makelele totia présidence Félix Tshisekedi alors na sima biso to récupérer nyonso les 340 députés nationaux c'était connu d'avance que nanga kosalela yango nga nazotanga bango na bakombo nanga kosalela yango et nanga saleli yango toyebaki ke Kabila komisa premier ministre asaleli yango toyebaki Kabila komisa ba sénateur ebele na mboka nini sur 100 personnes sur 100 sénateurs Kabila a combien de sénateurs? 91. Puisque Yumbi, Beni, Boutembo, Bazana, 8 sénateurs. Sur 108. Ça fait ça, 100, je crois 108, il est y compris. Déjà 91 à côté de Bango. Journaliste, allez-y comprendre mon émotion. C'est pour vous dire que tant que Kabila a colonné en Mboka, et là, moi, Kabila a tireur de ficelle. Ça veut dire que pour être mal à l'aise. Mais solution à la population, solution à la base de la MLP, honorable Franck Diongo Abimi, il va vous donner sa position et sa conduite. Il y en a qui là. Voilà, et très bien libéré parce qu'il faut qu'il t'a limité. Même tout dans les abobi, Kabila il faut akende. C'est-à-dire, oza n'engue morona batonio soyo. Bayebi na bango que Félix Tshisekedi azaneka bacheka étiquette ya pamba mais muto azana Simon atondi na nzungu ezala ngo Kabila. Yango na lobi. Ce qui président Félix Sakolandanga. Ce qui secrétaire général Kabunda Kolandanga. Les conseils que je peux leur donner. Na schéma bazo kendo, c'est un schéma au niveau conflictuel. Ça veut dire que Félix Azali président mais nigérien. Allez-y comprendre. Nous risquons de vivre et le cas en France. Mitterrand, na Chirac. Mitterrand socialiste, Chirac républicain. Et vous devez savoir ce qui s'était passé. Mitterrand a changé que le premier ministre, c'était là, Jean-Pierre Papin. Vous devez savoir, Lionel, Babimaki, socialiste. Et qui les avait imposés, c'était Mitterrand. C'est la situation que nous allons vivre. Et ça risque même de bloquer les choses. Mon journaliste, je vous le dis haut et fort, que avec tout ce que Kabila est en train de faire à Kingagati, s'il ne sort pas, il n'y aura rien. Il n'y aura que des conflits. Voilà. Ce qu'on prend à une décision, parce que le président de la République, a Félix Tshisekedi, il y a une décision de l'année, parce que si je me réfère à la Constitution, ça devient un peu impossible. Ça devient impossible, pourquoi? Puisqu'il fallait que topé ça, qui s'est dit. Oh, il y a l'article 148. Azana ma prérogative, moko, oh, il est capable, il y a qu'au dissoudre le Parlement. Et si je peux lui donner les conseils, c'est de dissoudre le Parlement en temps voulu. Comme on dit, ceux qui dans 6 mois, ceux qui dans une année, ceux qui dans 2 ans, pour te refaire l'élection, pour qu'on ait des députés normaux où le peuple ont voté. Je donne un exemple. Mais quand même, Bondimi est comme président de la République. Il est notre président. C'est grâce à lui que le président Franck Diongo est là. Oh non, Naibio, Martin Fayulu, Bito Tozoloba, Tozalaki na Lamuka, Tozalaka na Lamuka, puisque tu s'inscris na Lamuka. Mais Lamuka est une plateforme électorale. Boni, ah, Martin Fayulu qui na poto. Pone ni barenyo, oh, ya kenega osana bato, bachaki e poa. Limbisanga nazo poa tayete. Mais c'est la réalité politique. Boni, yé, à Kenda poto. Mais bato yo baza ko zele basanga na Mbemba na Moïse akutana na bangote. Tilelo akutana na bangote.
bazala nyonso sonyo na likambo ya koko kitasa premier à la balle ezali te ya boka ye Seigneur mpona nini boye Pas de changement, pas de changement. Soki na lobby, nakokufa. Soki na lobby te, nakokufa. Malamu, naloba, nakufa. Tataye, Zalesili. Monsieur le Président, Excellence et Président national du mouvement communiste et progressiste, vous vous apercevez qu'il y a un engouement naturel et spontané. Un engouement naturel et spontané. Nous n'allons pas abuser de votre temps parce que vous avez mis beaucoup de temps et que tout le monde vous a attendu avec intérêt. Nous vous prions de pouvoir prononcer votre premier mot de l'homme en liberté. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Na remercie Nzambe oyo apermettre libération oyo ekoka kozwama. Na remercie mpe Nzambe oyo asalaki te banguna oyo balingi baboma ngai po te peuple congolais baperdre balongi te. Na yango na remercie lisusu peuple congolais ona soutien na bango, soutien na bino soko bino bozalaka te. Le 19 décembre 2016 babomaki ngai soutenir ngai mpe boye lelo koyambanga ebele. Donc après Nzambe remerciement mibale ezali ya peuple congolais. Remerciement ya misato ezali remerciement epai ya président de la République oyo Nzambe autilize po alibere ngai. Mpo na ye lisusu le fait que libération oyo à comprendre que il doit être contre l'arbitraire, contre l'injustice pour arrestation na ngai eza arbitraire. Na yango bato nyonso oyo ba ex-collègue na ngai ya prison bazali ba victime ebele. Combat contre l'injustice et suka na oyo ba bénéficier grâce et faut kokundela pour la justice ya mboka. Justice nde etombolaka mboka. Mpo na ngai personnellement bato nyonso oyo basalaki mabe kobanda commanditaire na ba exécutant nakorde bango grâce na ngai nalimbisi bango. Nalimbisi mpe ba administration nyonso ya prison oyo baboyaki te nakoka kozwa ata bavisite. Nazwa ata visite ya politicien moko te baboya bango bakota, y compris l'actuel président de la République ayaki kotala nga baboyaki na bakonzi ya prison ke ye amona ngai.
baboyaki nakende hôpital baboyaki nazwa carte d'électeur naza bakomisanga lokola animal naza na identité te ti lelo na mboka ya bakoko na ngai nalimbisi bango na mabe nyonso basali ngai me na yango combat il faut continuer pour la libération ya mboka pardon oyo na accordé bango pardon oyo na accordé bango mpona mabe basali ngai elongoli bango te na bitumba ya mboka oyo mabe basaleli mboka mabe basali bakongolais basali mboka tokobunda na komba yango ntina libération ya mboka makambo etali message na baquestion politique lokola nabimi nakocontacte bastructure ya parti nakosala consultation nayeba makambo nyonso oyo ezoleka po te kala mingi te naopesa message na ngai lokola na limité na signaki condoléance te okopermettre te nakomi na limité trouble ezalaki kuna moyen tosigné condoléance ya papa Etienne oyo aza maître na ngai na kati ya komba oyo atangisi na bitumba oyo naza disciple na ye naza lokola moto aza na matanga yango nde moyen napesa message na les questions politiques napesi te tengi koloba te nakozonga na limité na signé nakei kotala baparent ya Roxy Mukendi nakei kotala baparent ya Thérèse Kapangala na mwana oyo azali na Afrique du Sud nde nakola kopesa message mosusu napesi na bato nyonso apart peuple congolais na kati napesi merci mosusu na communauté internationale bachef d'état africain bato nyonso oyo basungaki mpona maboko etali ngai na remercier lisusu soutien ya basali ya nzambe notamment l'apôtre Shura oyo aza na Paris napesi lisusu merci na président Katumbi oyo azalaki kosoutenir nga à tout moment napesi lisusu merci na bamembre mpe ya MLP bacadre ya MLP oyo balembaki komba te napesi lisusu merci na bino bapanzi sango oyo nyonso ekomelaki ngai mokili eyebaki mpo na nzela na bino normalement na catégorie ya remerciement ozali na efase makasi église catholique oyo ngai naza membre na remercie bango na bitumba nyonso oyo bazosala mpona mboka donc na yango mpe appui ya CNC na combat ya libération na remercie bango makasi donc message ya lelo esuki na bastructure ya oyo babundi makasi na bosani bastructure ya droit de l'homme mingi makasi Azado, Fondation Bill Clinton, FDH, Ligue des électeurs, bongo na bongo bango nyonso. Oyo nyonso na bosani bali bisanga na pesi merci na bato nyonso oyo basoutenir bitumba oyo. Bitumba oyo toza nango ifo boyeba ezali ya libération na mboka. Mutu nyonso akotengama contre intérêt ya peuple congolais, intérêt ya mboka pe ya démocratie tokobundisa iti na suka. Tolanda suka nanga yango wana. Je crois que oyoki yango oyo lokola micro eza te oyo baza bachaîne na français bakointerpréter yango na français. Vous excusez nga moyen naloba na français eza te. Donc avant une semaine na kosala communication pour la question politique par journaliste Bokoya pour la question et réponse na bino pour na kopesa message à la nation avant 7 jours. Après ça la consultation na parti. Merci beaucoup. Merci. Banda ko bazonga. O balingi toke na ngalema siko na kena ngalema. Na kena ndako. Donc oli misangai mwana banda ezati pierre eleki muli zobeta. Merci pour la bino nyonso. Merci.
Bisolo kati ya mboka Congo babetaka yango toujours na ba Congolais. Tozali awa mwana Congo Frank Diongo asili kobima tokitaki poto zula bino ba intervention ya batu quoi. Voilà, tozali a mbote ndeko. Mbote ndeko. Boni. Moi malamu. Voilà, ndeko nanga Frank Diongo abimi point de vue. Bon, ndeko Frank Diongo Chamba abimi lolenge moko lokola collègue na ngai na prison centrale ya Makala. Tozalaki ba otage ya Kabila. Na yango komona Frank Diongo kozala libre lokola ngai na tondi sami na esengo mingi. Na yango ndeko mwana mboka Félix Tshisekedi akomi mokonza mboka Congo azalaki na choix liboso ya kobimisa Frank Diongo po ete soki Diongo azalaki koumela na boloko peuple ngai ko condamner mwana mboka Félix Tshisekedi. Peuple lelo yambi mwana mboka Frank Diongo na esengo mingi po ete aza moko ya babundeli ya mboka oyo. Moko o aza koluka autonomie pe liberté ya peuple congolais. Soki tomoni na ba enjeu politique ya mikolo oyo esenga ki ete mwana mboka Frank Diongo azala libanda pona koyeba kotia barrière contre bangunda ya mboka oyo batondi sami na ba institution nyonso, batondi sami na Sénat, batondi sami na Parlement, batondi sami na assemblée provinciale nyonso esengi ete ba oyo bakoki kobunda po koyeba kobengana banguna wana oyo ba bomi Rossi, babomi na Kasai, babomi na Beni, baza kokoba koboma na Yumbe esengi ete toyeba ko poursuivre bango na nzela ya bitumba elongo moko na mwana mboka Frank Diongo Chamba. Merci beaucoup. Ngane na kotonda ondeko. Merci. Voilà, tozapela ndeko mususu Frank Diongo libéré point de vue. Ngai point de vue na ngai na bandino na yiki. Ba sentir penake héros du peuple, héros national azongi. Tango azongi bino moko bomona. Biso alinga kutukoloba mingi te yeba act kaka. Azana mutu moko te o abangisa kai. Ye aza oyo aye akokutana naye. O nyonso oza contre peuple akokutana naye. Ndenge tozawana tokenda bango malembe. Ba o nyonso akoya aya akutana na président Frank Diongo azawana. Donc ako répondre na babilo na bango nyonso. O nyonso ozaka contre peuple. Président Frank Diongo azawana pona ye. Donc tozawana ya koloba kutu mingi ezate ba acte ne yango eloko tozela. En plus abundelaka mingi trop de valeur. Trop de valeur. Soki nga bomoni nga lelo à part ba valeur eza sous lelo musuti. Merci. Voilà, ndeko point de vue na Frank Diongo libéré. Bon, merci pour na malobo pesingai. Point de vue eza bien parce qu'abimi abimi ayeba ke etumbe sila kina nuté. Ayende ko banda etumba parce que bando ki bazana nu. Aya to bunda poto réellement monsieur Kabila kende et puis akangama. Yango na ye na félicité kobima na ye via Félix Tshisekedi mais Félix Tshisekedi azala prudent na Kabila. Problème eza ya kobengana réellement Kabila donc okanga Kabila na batu na ye donc pour moi il y a pas vraiment beaucoup à dire mais nous voulons que Kabila soit arrêté. Merci. Voilà, moi na Congo point de vue na ezanini Frank Diongo libéré. Ouais, point de vue na ngai toza na esengo makasi omoni ba militants nyonso tu ya changement toza wa tozo sepela libération ya mwana mboka. Mwana mboka ye po ya ko protéger ya comme d'être gardien du temple ya Félix puisque Félix population ezana ye mais Kabila zo sala ndeti abenda biso ye wana to ko tolérer ngo te babiloko nyonso tu ba boutique na parlement to ko reconnaître ngo te puisque la majorité absolue ezana des populations donc soki ndeko Kabila azolinga kotika pouvoir te Frank Diongo abimi hein ayebi ki Frank Diongo ezali libération ya Congo na kanisa te bomoni tango totamboli omoni lekolo eyindaki mabele poussière pe mbule beti c'est-à-dire que Congolo komoko bo spirituellement salami na mboka pendeko Kabila esika azali ayebi ke Frank Diongo abimi bokomona ngam na koloba te kasi Frank Diongo bomwa ndenge akonia tandeko Kabila na se ya mabele po Kabila alinga sakana na peuple kasi peuple basakana kana ete basakana kana ete kasi molobeli ya peuple ngone nani kasi Diongo abimi te. Voilà, c'est Diongo abimi molobeli la population c'est akoti pe na cash na moni. Tolobi boy cash iki bani. Diongo ayebisi bino bien.
naoki bolandi message ya président alobi bien que alobi que bokozwa message na ye kala mingi par rapport à la situation politique actuelle mais alimbisi ba basala ki mabe badongolo miso na ba yaki ba alimbisi ba o basala ki mabe y compris banani na kati alimbisi banani mais na mona Congo Kabila alimbisi commanditaire à liboso ndeko honorable Kabila pas sous président c'est un sénateur honorable Kabila alimbisi ba généraux en union surtout alimbisi 750 moura oyaka le 19 décembre na Mbinza alimbisi bango nyonso kasi alobi eloko motuya elingi koloba tete mabe basala po ya bana mboka pe mabe basala po ya Congo nde bakozwa mbano nango te non ils seront punis et bokomona ndenge bakokangama Kabila ko remplacer Diongo na boloko kuna esika ya kangaki moninga oyo injustement kasi Diongo abimi bokomona makambo pepe tokotika te toko enchaîner makambo kino na suka ti Kabila kokende nde tolobi bongo. Voilà, merci.